Amis téléspectateurs, n'a pas si binombote, bipa ibiso, bozuli baku, à Kolanda biso, toza mercredi 30 novembre, le dernier jour, il y a mois de novembre, amis téléspectateurs, mbote, peboye, malamu, na canal presse, lelo, Freddy Takidi, toza na Nathan, le stagiaire, Rudi Louadi, Onamoni, mais yesuka yavana na kito la. Voilà, merci na Serge Makoso, merci na Pati Sumbu, merci tous les Mboyo, tous les sélectionnés français, des amis téléspectateurs, c'est donc parti pour le meilleur championnat du monde, Tobengi la Liga, Canal, Sobo, sur la télécommande, parce qu'à Saint-Estin, ailleurs, il y a rien du tout, mouillons le maillot, mais évitons de confondre et précipitation, beauté, Boye Malamu, encore une fois. Peut-être rebelle, Bazar Hollande, presse, Yabo et Sebani, tout dû à un pic, il y a un embouteillage énorme. Il y a palais de on l'a annoncé. En particulier, celle de la République en général. De l'État, Azan a parlé du peuple Webi qui est passage car moi passer pour battre surtout Nzela Oyo encore une fois toutes nos excuses. Pati Sumbu, nous sommes en direct, s'il te plaît. Merci. Direct. Merci. Alors, merci Mingi à Bisso, le 2023, la nouvelle classe politique sous le calendrier électoral. On me dit que le son ne passe pas. Voilà, c'est ça aussi un autre problème. Aïe, 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 aïe. Bolimbisa, donc je peux tout recommencer sous le Mboyo. Ou bien, na continue Mbalamoko. Donc, merci sous le Mboyo. Alors, Mbote, Peboye Imalamu. Francis Moussoul, Napesio, Mbote Mingi, et Payo Zwami. L'espoir de matin 2023, la nouvelle classe politique. Sans oublier, Nakoyi Kotika était Zabongo Bichilix mode. Fifi Bachala, yona kokotika yote mtobi msarande kozulu kitoko mingi. Merci Fifi Bachala. Bichilix mode arrêti bango avini kasa fuba face à Galaxy non loin, il y a bloc commercial soko koto comme on a une femme expérimentée comme on a Fifi Bachala to bengi na 085 27 77 966 085 27 77 966 bakotongela yo abakoso akitoko ndeko zula lati mema pe mama bakotongela mama Elamba Bichilix Moda Zawana pour na binonionso. Alors, un seul sujet, d'être dominé émission à l'élo, Martin Fayulu Madidi appelle à une mobilisation générale. Dans son allocution, à Bengina Unité, tout sangana, pour tout Bengana Muninga. Question, est-ce Martin Fayulu a-t-il emboîté les pas au président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, Yepa Kotina Molongo, Toko Solo Layango, Nakatia, émission à l'élo, mais avant, tout solo la yango, amis téléspectateurs, tout zoanano, quelques petites informations au Nazamano Awa. En tout cas, au niveau, il y a gouvernement provincial, il y a Kinshasa, il y a Démission Mouré Salemi, il y a Mama Tchatsa Mbungu Marinelli, ex-ministre, il y a provincial en charge des affaires foncières, urbanisme et habitat. Il y a Komeli, Mokonzi a vu le province à Kinshasa, Chantiningo Bila, lettre Zamoulaï Tenarotanga Yango, concerne lettre de démission à son excellence, monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Excellence, monsieur le gouverneur, je viens par la présente auprès de votre autorité déposer ma démission au poste du ministre provincial en charge des affaires foncières, urbanisme et habitat pour des raisons personnelles. Je rentre à l'Assemblée provinciale pour terminer mon mandat électif. En outre, je vous remercie de tout cœur pour la marque de confiance placée en ma personne ainsi que pour tous vos bienfaits à mon égard. Veuillez agréer, Excellence, Monsieur le Gouverneur, l'assurance de ma parfaite considération. Signé Tchatsa Mbungu Marinelli,
ex-ministre provincial. Voilà. Maman Nelly a démissionné dans le gouvernement provincial, a préféré Azonga dans l'Assemblée provinciale parce qu'elle a été élue pour assurer ça, mandat naïe. Deuxième lettre. République démocratique du Congo, ville de Kinshasa, Assemblée provinciale de Kinshasa, député provincial. Ma nomination au sein du parti politique Alliance des Congolais progressistes, ACP en sigle. À monsieur le président national du parti ACP à Kinshasa limité, monsieur le président national, j'ai l'honneur d'approcher votre autorité au sujet de l'objet mieux renseigné en concerne, faisant suite à ma nomination au sein du parti politique Alliance des Congolais progressistes, ACP en sigle, je vous fais comprendre qu'en tant que député provincial, élu sur la liste du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD en sigle, il ne me semble pas indiqué de pouvoir assumer une responsabilité quelconque dans un autre parti politique. Veuillez agréer honorable Papi Mpiana Nzam. Voilà. Papi Mpiana a été nommé Boebi que autorité morale a assez pas pour restructurer parti naï, a nommé Batasika. Papi Mpiana a été nommé dans parti comme, je crois, vice-président Babilo Mandengwana, mais Papi Mpiana a administré une très bonne leçon, il y a loyauté. Alors, il y a qui élu dans la liste à PPRD, donc jamais à Kogi Kondima, que ça l'a ACP. À Tikaline questeur, il y a Assemblée provinciale à Kinshasa, député provincial élu à Maluku, n'a compte, il y a PPRD. Voilà, Papi Mpiana avait d'administrer une leçon de loyauté. Alors, il y a Kabila, et ça, le pantalon à Mokaba. A commis lettre naïe. Il y a Tikaline n'a PPRD, à Kogo ça l'a partie de sous-souté. Voilà. Pas de commentaires. La lettre est là. Nous surtout, Boyoki Angopé Panzani, Naba, réseaux sociaux. Amis téléspectateurs. Tu as vu ça qui que un de notre Mikonjoli a été attaqué chez lui. Liboso Alopangonae, avec 7 personnes qui ont attaqué notre caméraman Mikonjoli. Après investigation, c'est un problème purement familial. Mais ce que nous dénonçons, les abongos violations des domiciles. Aux dernières nouvelles, sous les photo, aux dernières nouvelles, après plainte, il y a Mikonjoli sur les 7 personnes qui ont attaqué, cousins, tout ça, un problème purement familial, mais il y a une violation des domiciles. On a arrêté un certain Julien Ekonji. Voilà. Mikonjolo, ça la photo naïe. Et il y a Mikonjolo là-bas. Sous les Julien Ekonji a été arrêté par la police. Bakangiye, le lo ba okene na parquet d'après les informations que moi j'ai eues, ba okene na parquet. Baïba, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Baïki a attaqué Mikonjoli chez lui à la maison? Caméraman, il y a Canal King Télévision. Alors, on allait dénoncer Tengato Loba Soki, les Arabes criminels, mais un problème purement familial. Qu'est-ce qui se passe dans la famille? Nous sommes en train d'enquêter, tout investiguer dans ma commune sur Touana, mais entre-temps, violation des domiciles, les Amabé, ils étaient au nombre de 7 et on a arrêté un certain Julien Ekonji. Parmi les 7, Bakangi, Julien Ekonji. Parce que Mikonjolo est allé porter plainte. Le caméraman, il y a Canal qui télévision. Alors, nous sommes en train de suivre cette histoire de près. Au fur et à mesure, ça va évoluer. On va vous informer sous le mot Azuma Reta, Moeto Laksabino Yango, exact. Terminons. Page information, il y a Coupe du Monde. Hier, dans la match à l'aéroport international Angili, le Sénégal a fait sensation hier. Même à l'aéroport, tout le monde était content du Sénégal.
le Sénégal qualifié, premier pays africain. Dans la Coupe du Monde, on a qualifié pour la 8e de finale. Le Sénégal a battu hier de la plus belle manière. Équipe, il y a Équateur par 2-1. On a tremblé parce que le Sénégal a mené par 1-0 et l'Équateur a égalisé un but partout. Ce qui m'a dit c'est là qu'on a Sénégal à l'éliminer. Et le Sénégal a appuyé sur l'accélérateur. Un très beau coup franc. Reprise, il y a capitaine, il y a Lion de la Teranga, le défenseur à Chelsea, Koulibaly. Et tout le monde a sauté, n'a joie. C'est comme si lobby moi-même, je l'ai vécu à l'aéroport, Léopard Mtazaro Beta. Donc tout le monde a sauté pour nous CP là, na victoire, il y a Sénégal. Tout à l'heure à 13h, vous allez suivre les images. Nengue, Sénégalais, quoi envahir Macky Sall, n'a palais présidentiel à Dakar. Et puis présent, il y a Sénégal à Bimaki pour ACP là. Quoi envahir, donc Dakar, na moto makasa. En tout cas, félicitations. Na Lyon, il y a Teranga, il y a Sénégal. On va suivre le Ghana. Le Ghana aussi, une seule victoire, le Ghana est qualifié. Dans le dernier match. Si le Ghana a gagné, a qualifié. Maroc aussi est sur la bonne voie. Maroc peut se gagner, il n'est pas à la qualifier. Donc, entre-temps, le Cameroun, un pied dans l'élimination, un pied à tâter chance. Mais dernier match à Cameroun qui n'a qu'un point contre le Brésil. Ça ne sera pas facile pour les Lions indomptables. La Tunisie qui n'a que 2 points, si je ne me trompe pas, son dernier match c'est tout à l'heure à 16h contre la France. Donc Cameroun à Tunisie, basant un problème à casse. Sénégal qualifié, Maroc sur la bonne voie, le Ghana sur la bonne voie. Il suffit seulement d'une victoire à Ghana, d'une victoire à Maroc pour Bakende dans le deuxième tour. Si on a 3 équipes africaines dans le deuxième tour, je crois que ça va bien. Entre-temps, l'Angleterre, le Pays-Bas, le Brésil, les États-Unis d'Amérique, tout fait, tout flamme hier, et la France sont déjà qualifiés. Il faudra dans l'Allemagne, dans l'Argentine. Il ne faut pas bounamaka, parce que on va suivre la Coupe du Monde. Alors, je ne sais pas, ce qui Didier Deschamps est prêt avec les images, si on peut déjà balancer, ou bien on fait entrer les invités. Voilà. Invité dans son andanga na vestiaire, so bakoki kokota déjà, et ça biso bien mingi, amis téléspectateurs, naloba qui sujet ça c'est moko. Martin Fayulu m'a dit lors de son allocution, appelle aussi à la mobilisation générale, à l'unité. Martin Fayulu a-t-il emboîté le pas au chef de l'État à côté de Molongo, Yangoto Sololango, Naba joueur, ba invité, ceux qui bakoki ko région n'a déjà nakati ya plateau, et ça biso bien mingi. Solango, la émission, amis téléspectateurs. Alors, merci. En direct sur Facebook, vous êtes éparpillés à travers le monde. Émission la Liga Canal Presse. Et ça, bien sur la Liga Canal Presse. Merci Nabino pour la fidélité. Merci Nabino pour la confiance. Amis téléspectateurs, je crois que vous continuez toujours Kolanda Bisso. Et que ça la biso bien mingi grâce à bino ne to salaka ba émission amis téléspectateurs, nous sommes en direct, s'il te plaît, nous sommes en direct. Merci. Alors merci na Joël Bouloba au son na biso depuis Londres. Joël Bouloba na pression, merci mingi na ebike yo zanga Canal Presse. Merci, vous êtes vraiment ébélés, amis téléspectateurs. Tobandi émission, les premiers invités sont déjà là. Si on peut déjà le recevoir, bon, basobe nana nous baboté, hein, bon comprendre bango, basobe nana nous baboté. Merci Guy pour tous les grands maestros, bapé son mot na mon pépé, voilà. Yona Serge Makoso, bapé c'est binon boté, na mon pépé bapé c'est binon boté. Merci. Danou que foula, bonne. Il y a Zangaraté, hein? Bon, hein? Nandeni.
Tokei, loba. Comme Mboka ya chance le pamba. Au lieu que Tokei. Pas ba valeur, ba comme ko za mo ba nti valeur ba comme sango ba valeur. C'est pour te dire que ngana biga ke no za Mboka ya chance le pamba. Ya na pisi ba congolais nyo so ba Holanda biso partout. Mbote. Merci. Tout le le nda Holanda biso. Merci. Namoni jino ba kokela azana biso. Ndeko nanga. Boniko ndeko. Merci, merci. Tokei, Okatakate. En ce net moment, Azako présidé cérémonie monnaie de la République du Congo. Bisous là qui est invité après cette émission de la Kuna. Nous avons un débat républicain et apaisé. Bolobaka boye, tango ko banda wana le bobandi amboyema. Voilà, mais tout ça la même maël pour tout ça toujours émission ndenge longo bani. Ah. Machine. Oza kicha ça. Na koma déjà. Na koma na butu. Machine avion bamba yoka wana na bengi. C'est mta benga. Hein? Machine ma politique. C'est jeune abiso ba jeune. Bonio. Merci beaucoup Ndeko Zulu, naza kitoko makasi, na pesio d'abord mbote, merci beaucoup na invitation na yo. Mbote na bandeko nanga otokota na bango na plateau, mbote na bayi kongomani nyonso oyo babeti le bakupe ya kolandanga na bandako na bango bazali komituna machine ya zawa to yebi Ndeko Zulu. Toso continuer ko sala mosala, oyebi ki premier ministre na biso Jean-Michel Sama-Lukonde. Na elongo na tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ba lobaki likambo ya 145 territoires. Il fallait to landela to yeba keza slogan ya pamba tout bien ekosalema. Na banzi ke na uti na ngambo ya Mbujimai na ministre ya formation professionnelle maman Antoinette Kipulu Kabenga. To ko lancer ba programme ya 145 territoires ba centre de formation dans tous les 5 territoires ya Mbujimai pe na Kananga. Tamboli pe to lancer pe ba travaux wana to kenda kitenet bato bachaka libanga batiki non mais to tambola kina mabanga na ciment na zelo na makambo nyonso na ba ingénieur nyonso to banzi ke to lancer travaux moni quand même bato baza ko sala quand même misala yango wana to pesi longonya mingi na tata mokonzo ekolo wa lobaki pona 145 territoires mais to moni yango ekomi en marche elongo na mwana mboka wazali kokokisa vision na ye Jean-Michel Sama-Lukonde Kenge wazali premier ministre wazana concurrente au monde que les vrais warriors tondimi gouvernement oyo eza vraiment ya ba warrior et Ndeko Zulu pardon et il faut na féliciter quand même notre secrétaire général lelo na ba nomination oyo lelo batali biso ba jeune balingi te que ba jeune quand même bazwape esika poto yeba ko défendre un peu vision les peuples d'abord longonya mingi na Augustin Kabuya Chingoma na base na moni batu bakuya batu ba mouton noir bazako loba n'importe quoi na ba coin bako loba na ye anome batu esengelete non Augustin Kabuya sali mosala na ye longonya tata mokonzi wa ekolo longonya na Augustin Kabuya oyo quand même azako penser pour na biso ba jeune na kati ya parti na biso et ko sala biso quand même kitoko na pesi bana nyonso ya changu mbote belé bisika bozali na banzi ke bolukaki machine ma politique machine yeyo a komi quand même na banzi ke tozo banda makambo na biso ya changu place totikela tozo continuer toujours ko boxer na PSP ba base na nyonso na terre jaune carrière na PSP bango mbote Efo Bank Mikondo na PSP bango bango. Merci. Alors, bonne émission. Hein? Junior, image ça nous prêter. On peut commencer, non? Avec les invités. Voilà. Junior, Martin Fayulu appelle à l'unité. Martin Fayulu appelle à la mobilisation générale. A-t-il emboîté les pas au chef de l'État? Ndeko Zulu, merci. Je dirais c'est un non-événement. Un non-événement, d'autant plus que je comprends maintenant que Martin Fayulu alandaka au tata mokonzi mboka salaka. Pas plus tard qu'il y a de cela, 3 semaines passées, le chef de l'État, Tshisekedi Tshilombo, Josué, a autant que ça appel, il y a mobilisation générale. Ba Congolais to sangana, poto bouter dehors ennemi commun. Au monarchie, ba gouverneur de province. Donc commençons par la ministre d'État, princesse Adèle Kainda Maïna.
Oyo a initié qui marche ba chrétien pour to soutenir Mapinga. Dans ma province, va emboîter le pas, le gouverneur. La confession religieuse va emboîter le pas. Donc c'est Salamaki déjà. Kouloutou, à qui j'ai beaucoup d'estime, Martin Fayoulou a emboîté le pas à Tshisekedi Tshilombo. Mais une question me revient en tête, je me pose la question. Azali, député national. C'est bien beau. Mais Yemoko a initié, comme député national, a initié à Benga Bato pour la marche, pour le soutien, il y a FARDC, n'a qu'à soutenir le chef de l'État. Parce qu'il y a un député national. Et qu'on se rappelle madame par rapport à Makanisazan. A Bengi ba militant il y a SID, a Bengi ba militaire ba parti allié à SID. Base à la marche pour soutenir FARDC, na chef de l'État. Et sous kakala malobate. Il y a le baïka kapona FARDC. Attends comment c'est. Nanaza commandant suprême. C'est là, baso bon ça image. Nanaza commandant suprême. C'est le président de la République. Ça c'est vouloir une chose et son contraire. To sepeli pour emboîter les pas à makambo tata makonzambo kalobaki. Mais Yemoko loko la sali président national et à parti décidé, a sali député national, a benga ba membre à parti na yeba militant ba marcher pour la soutenir d'abord le commandant suprême na FARDC. Et qu'on s'en a malamu. Ceux qui les avaient pour l'agenda caché, sincèrement, je suis désolé. Pambate, tous en Kinshasa, tous en Congo, vie à sous na gaz à qui dans 2018. Pambate, bateau ba parena qui est, ils allaient qui Jean-Pierre Bemba Gombo Igwe na Pesimbote. Na Moïse Katumbi chapeau de Charman. Les loyaux via Sili, tout comme que nouvelle là comme qu'on lui avait 2 points. Et donc, moi je dirais que je n'ai pas un problème particulier contre mon aîné, mon cher grand frère Martin Faoulou Madidi, à la député national, a initié la marche pour la soutenir FARDC. D'abord, commandant suprême, chef de l'État, mais c'est calmement, qu'on soutenir la FARDC. Mais qu'on l'oukaba agenda caché, on a sincèrement. Et aussi Mbate Pambate, rôle naïe, position naïe politique dans le député national. Et il y a circonscription électorale, il y a Lukunga. Mafa, c'est un non-événement. Mafa a sous son gaz, toi, en 2018. Donc, il fallait qu'à à la queue le si ma fatigué béton. Dans nous que fou. Médecine de Kozulo. De Kozulo avant la Kotana. Zana mwa biscuit na ngana mano pesa gi ndekona machine tokena biscuit yo ni ona ndaka oui na lobela mingi tokena biscuit azali ko senga na tata mokonzi kolo na gouvernement na emi bale ba incompétence kokona ngobila ndi bati ba bourgmestre sika ba pesa bango quand même ba moyen parce que Kinshasa tout ça a problème insécurité. Tous les bourgmestres ont été nommés par ordonnance présidentielle. C'est le chef de l'État qui a nommé. Yango la lobby ko la tira ibisa pina gouverneur. Ce que tali bien ngobila kaka moko bourgmestre kitambo. Ke ngolo le kaboto li bogo na ye. Basala alikopana ndo kite so azangi mutaolia alia yo moko. Ba récupérer le na bango. C'est pour te dire que vraiment insécurité zali na ville province ya Kinshasa na ba commune nyoso. Faut vraiment kotala ngo ya mais après na kosenga encore na tata mokonzi kola la ndela pe dossier o ya mwana mwasi o Irene Kapinga o ya kufagi na Lubumbashi azali mwasi ya officier de justice o il fallait exécuter mukanda moko ya ode ya entreprise moko Otavia o ezali ko welela na banque moko ya place kaboyi na tanga kombo mais soit disant instrumentalisation ya justice ezali pas mettre Peter Kazadi. Et au moment où la déclaration de Salamaki, moi, je suis kangi mobali na ye appliquer crise ya Koufi. La vie mène est sacrée. Moi, c'est abattu à Koufi parce que mobali na ye, il fallait exécuter ordre de la justice. Oh, il y a bosolo. C'est pour te dire que ndé ba geta ba nemi lelo ba komi. Ba chada le ba komi. Lelo mette Peter a komi avocat renommé, a komi net Francis Kalombo. So me mêler dossier foka olonga. Nga la mitunière régime a kabili zaka avocat. Pour la nite mayela ngoye kana régime. Régime banti valait si vous dites que vous avez un régime il y a pas bon on va copier à Kabila et bon on va copier pas Kabila puis au moins na sengi na déjà CNSS ayamba famille nzunga mbanza alikuwa ngala yamba bango lobi pour na dossier na bande ko ba compte final ya papa na bango félicitations ceux qui ya malamu salimi na ngobeta maboko ceux qui ya magi bango félicitations na azungisa bango na batu na bango wana ile ko ngalo bila mingi pepe ponga mo pina za pepe na yoki ndeko mete junior na ndeko na ngai
machine ma politique ndeko zulu mona eloko kobimi pa bandeko nanga mibalo ezaka mbote ya malamu monde balo me batelipsate mbote nyonso bango bakoloba mibalo bakokosa ndeko junior alobi Fayulu alandi tata mokonzi kolo nga pena loba nde bino loba kenga na zana nga loba nte mina ko loba ga eloko moko na bosolo pe bosimo même moi qui vous parle je soutiens tata mokonzi kolo na guerre mais qu'on soutenir tata mokonzi kolo pour la sala marche jamais. C'est pour dire qu'il n'a soutenu tata mokonzi kolo na sala marche pour la 5 ans souffrance. Mais qu'on soutenir ne koti lombo à part il y a qu'on soutenir na guerre qu'on soutenir parti que la président Congo Mozalindo qui a Congo parce qu'elle ne continue lombo dans souffrance ya Congo la bosolo pe bosembo soki na soutenir ye azonga président pas on a na money nandi manazo yango pendant 5 ans parce que tout ça n'a pas c'est dans le domaine nyonso mais tout ça qu'on soutenir na sili sabitumba c'est ça les gars mais ndeko mate Fayulu oyo mete junior bakokela ba Siligaz mate Fayulu la Siligaz bravo ba l'équipe président na ye ya parti politique à l'équipe président ya regroupement na ye ba modeste bati c'est pour mais oui quand vous le bagano Fayulu la Siligaz oui bravo Maleki Maradona et là comment tu as qu'à contribuer mais pour la crash politique au compagnie n'a Fayulu est député bah ça n'a pas même député va voter ouais c'est ce qu'il va voter c'est pour te dire que encore comparer Fayulu n'a pas été ok ce qui ndeko Fayulu alobaki qui a soutenu ndeko Chilombote a soutenu FADCT c'est la haine il n'est pas congolais pour bango baza bongo si on a l'engagé pour la bangote vous êtes congolais si on a l'engagé pour la bangote vous êtes congolais même en tant que congolais même ngai on a ça koloba ça ça m'était décidé baloba kawati dano mta kabila maman il va même jurer sa kabila moninga baloba comme dano mta Fayulu a auto yamba bato moni longo c'est pour dire que ba mesana ngala lobela ka peuple ngala lobela ka bato ngamo pe la peuple c'est pour te dire que Fayulu en tant que congolais il faut soutenir est-ce que basango bako soutenir marche pour la FADC tuna bango mutuna bala ba commune de Kotilom ba soutenir de Kotilom c'est pour te dire que ceux qui soutenir FADC au soutenir de Kotilom ceux qui à l'époque de Kojino ba kokela qui est mon avocat les là zongi singa na hypothèse ya kolba si tu soutiens Fayulu de Kotilom nini FADC soutenir de Kotilom alors on peut que de Kotilom ba soutenir Kabila parce que de Kotilom pas bando soutenir que guerre ici à l'époque à soutenir Kabila c'est ça la logique là. Si on soutenir FARDC, on soutenir des Kotilom. Ceux qui te bandent qu'on soutenir, elle peut te soutenir l'équipe nationale, va gagner l'époque à Kabila pour l'époque de Mamata Kanto Kindate, époque Alibabi. Elle te bandent soutenir l'équipe nationale, te bandent soutenir Kabila. Époque Banani Kanto Kindate. Époque Nabaouti. Au bon quand en 2019, France a gagné l'Égypte. C'est Fatih qui était président. La République. On se comprend. Époque Nabango. C'est pour te dire que ceux qui soutenir l'équipe nationale, on soutenir des Kotilom. Ceux qui soutenir ce soda, on soutenir des Kotilom. Ceux qui te soutenir qui va soda à l'époque à Kabila. C'est pour te dire soutenir Kabila. Dans nous, est-ce qu'en âme et conscience, bino besoin de guerre ici là. Tout besoin pour qu'on ait continué pour vous battre sur le bateau. 2017 non. 2019 na Égypte. Gabi 2017. 2019 c'est Fatih qui était président. Alors, ceux qui est-ce que vous soutenez penza est-ce que bino pena vous soutenir bon nga guerre ici là. Tout besoin de continuer pour vous battre président de la République a échoué. Ndeko Zulu mabe mais conscience Ndeko Zulu to bozo ko sabato bozo pa ko na batubeur Ndeko Zulu to soutenir ngala za peuple to soutenir guerre ici là pour to tchande Ndeko Chilombo ndeni est-ce qu'à l'époque à Kabila ba soutenir qui guerre ici là bandeko yo pe pourquoi vous comparez toujours époque ya Kabila dans nous que fula Ndeko Zulu ba ngonde ba bozo ma to ko évoluer te Ndeko Zulu ba ngonde ba to biso so tuni ba ngoma kambuka ba walbani Kabila pas sala kao nyonso oka bango Kabila ça okoka même ceux qui va sala ngisima oka ba beta bisatik le président reste en fonction jusqu'à l'installation merci Kabila pas sala qui c'est pour te dire que bango nyonso ya mabe bazoka Kabila ya ngo pe ngape na zo moderne nga bango nyonso ya mabe na zo bango o pe bango basala Kabila nga la osala ngule na lobi très bien de Kozulu toza ko soutenir armée na biso toza ko soutenir bitumbe sila mais ko soutenir Ndeko Chilombo comme président jamais. Parce que Banda ya passé dans le domaine nyonso. On ne peut pas les soutenir. Donc fallait faciliter. Ndeko Chilombo akuta nini? Akuta ki guerre, assisté. Ma belle ya za faux chauffeur. Aibi ke libule zawana. Oh libule zana nzela ya likaka. Aya kwesho na libule. Akuta guerre assisté. Akuta ki passe assisté. Akuta de assisté. Akuta mai za assisté. Fatigue toi ça était loko moko ya bien té. A pas gratuité zana 4 sur 10.
Tu n'as beau y avoir un mabi. Il y a 4 sur 10. Mais on est échec 4 sur 10. Mais c'est ça, non? Mais c'est quand même moyen bien. Il y a moyen de ça moi un jour. Il passe. Mais c'est dans le domaine, il y a un domaine, il y a un domaine, il y a 4 secteurs. On ne continue à m'accouter qui n'a 3%, à matière à 5,5%. Secteur, on a la vie, on peut 5 secteurs. C'est pour te dire qu'il y a un Kozulu. Na bosolo pe bosembu. Peuple nyonso azasi ma fagdisi. Mais peuple nyonso congolais azasi ma ndeko tilo mbote. Ndeko tilo mbazali. Bonte a ocha denika di mapa ko sabiso. Ta denika di mablo abeti biso. Na wolo bango na bosolo pe bosembu tala. Cité. Na cité. Denika di ma ayibisi biso ke kasai ko zana ba nombre de bigo de agolema ibele. Alors ka bosene le moko. Na kasai bato basila. Tout le monde a tiré un chiawa et je me battu la Kassai et qui n'a pas de bateau Penzala. T'as pas été bien, t'as la province de Balonga. Tout le monde a été à Babochab, comme on a ça, Batouakima. Tout le monde a été à Babochab, pour la monter. Mais comment Denis Kadima? À quoi on va faire Kuna Bazana, Babiré Belé, alors que Babiro n'est pas avec un nombre d'arolés pèse à l'évelé. Denis Kadima, qu'on consomme en avance. Denis Kadima, à part bonjour, bonsoir, Adana Lokuta. Parce qu'il y a un seul peu possible, à quoi implanter là, à côté d'Enzela et de continuer pour pas le bani. Car ça, il va comme il va nommer d'arolé belé, la ministre va député belé, peut pas voter de continuer massivement à ma député. La seul peu possible, il faut côté les mélanges et ça dit le couta. D'accord, que fou. Moi, j'ai ma politique. Vous avez la méditation, bien. Alors, Faïl doit continuer avec ma mobilisation générale. Pour éviter ce qu'on a Faïl doit avoir une haine. Ndeko Zulu esalinga passe paiement comme na moto azoya kolekisa minute ya pamba na plateau soki aza na eloko koloba te osentir que en tant que grand journaliste de formation ndenge ozali wana olandaka moto na nsima te ndenge tomonaka bato mosusu komona ye eke kovanda na restaurant na moto mosusu po aprofite alia gâteau fo abalanda moto na nsima tomona yo te toana foto wana pe te. Mais les lois sentir que les gens bandent quoi belé to benga bango ba manja bako landaka bato na simande musale zokofa longo mingi botika la na éducation oyo atabano bozali ko bota bako zo formation na lo lende rolobake na papa malonga alandaka moto na simate oso so linga kende Espagne fa landa moto na so linga kende Dubai ya landa moto na sim okendaka na nzela na yoyo moko na mona yo trozo jembele moto na sim eza passe. Otuni dans nos questions, Ole aïla que ça va démontrer yo tellement problème na yezalaka fachi. Ye soka meki ko zwa kombo achilombo te na monoko na yeba ko yeba yete. Mais muntu ya zolinga jembela na kombo ne po ya yeban. Ko comparer boy. Ezata distance ya musika ezata pas même demi. Puisque soko zuika candidat dans nous Ozui Fachi beto che bango boy. Dano za candidat na kitambo. Candidat zolo. Tozo kaka Fachi. Ouais. Tozui dano to che bango 2023. Ba candidat. Muntu pe akufika ka miso azui pe voir ke ko chela dano. Ba tiki Fachi. Yé moko conscience na ye. Atana pongi na ye penza ndeka sambela. Ba che na Fachi. Dano ke dano candidat, Fachi candidat. Muntu akendo voter dano. Na projet nini? Na programme nini ndeko na ngai muntu zo se comparer na ye atanga yo ulingo se comparer na ngai zo se comparer na Fachi beton te ya zo sa Failu na Fachi ya cheyete papa finalement bazala côté nini dano azala na parti politique nini un journaliste un journaliste à cause de la tendance oza na yango musale bebite yo pe ozala na journaliste à tendance nini yo ozala journaliste à tendance nini. Est-ce qu'un journaliste a quoi koloba kengala za muntu ya Fayulu na koteka la koloba un journaliste ce qui se pose un problème lobby ndebo koloba bakangi journaliste comment un journaliste a quoi na tendance musala ngwe baby soko lingi oza la politicien kendo kolokata document ya mise en disponibilité na musala ki journaliste ba pesi yo lobby na comment ça la politique. Mais si quoi journaliste l'air a commis si quoi muntu a tendance ya Fayulu yo que journaliste opposé muntu na moko que depuis Fachi azana pouvoir et loko nini ya malamu oyo moni peke Fachi beton asali mais yo que journaliste yewana peut sur réponse habika gratuité mais 4 sur 10 mais journaliste yewana on est journaliste papa na classe obokendaki na bamikando boyebi
na éthique oyo ya journaliste yango wana je bana ba ko bela na secteur na bino ebele boluke na bango délivrance batu ba moni ke poto sala communication bien poto sala ba journaliste bien pona na kangama na muntu moko boy pona mais bato ba sala ki journaliste sans batiraka kombo ya mutu yo pe otiraka nani chaque jour ba bisanga Zulu ana batu mi bale a tout taka bango mikolo nyonso na plateau de télévision mikolo nyonso so yes men one c'est que so tangi bango te goliate et a passi nzamba ya po mokile ko mosila ba dans il faut besoin délivrance sinon pas les amade makasi voilà tout ça on a sujet Martin Fayulu auto ça la locution là Martin Fayulu ndeko Zulu ayebaka politique te oh dans nos comment Martin Fayulu atikali ko yeba politique te soko yebi siko ke Martin Fayulu ayebaka politique te nyonso akosala na minute oyo eza auto kono tangisa ndenge to lobaki to zwaki ko tout Albert Moleka muntu ayela yebiso na parti et pas papa Etienne muntu ayaka na muntu poto yeba ye so yebisi ko l'air bazala ko lobe pas Félix abengisi batu nyonso ya tie mangungu ayo cha mangungu poani ki photos à la unité tous à la bomoko to soutenir mapinga na biso ya chaki mangungu ngaite lelo sikoyo na kata disque na locution na eto Rolanda ngo sage ngo sabi ça déjà à sa bongisi yango alobi que il ne faut pas ba troupe ya EAC ba na Congo pas de troupes étrangères en République démocratique du Congo. Est-ce que ya zana li lobe pas ça lobi batu ba yokeli yo si o moni banda Martin Fayulu aza opposant depuis to koma na pouvoir asi alobata a déclaré ville morte tata moko simbi ya o moni ata komina Kinshasa o batu ba bimite opposant raté. Hein? Naza ko yebisa yo ke ndeko vaut mieux ata yo ndeko Zulu oyo o décider na o tiki na yo ki journaliste ok na opposition o bandi o sala politique ko réussir que Martin Fayulu mon tu as confusion sur confusion akoko ke loko mokote le problème est que amoni ke atikali na soni baninga nyonso ba meki ko soutenir la bango FARDC yo kasi ko biska problème ezali FARDC premier commandant suprême ya FARDC c'est Fatou Beton. Le royo bimi kaka na nzela pour soutenir yeba ke monto soutenir ya liboso Fatou Beton yewan initiateur ya liboso boko lo bateke non biso toza si maba FARDC mais si mamukonzi amboko toza na ngote soki lelo Fatou Beton lobika lelo na tongo tous les FARDC bazana installé bo matabo na Kinshasa na kotika na franco no boko lo banini tete azongisa mokonzi azaka kaka moko oyo basoda bazolala bazolota o population bazolala bazolota batikala ko lota Fayulu te bazolota kaka fachi ata dano aza na confusion akoko yebiso eloko moko te ngoto so soutenir des fards ozo soutenir fachi so tele longi ya dano au moins teke ya muntu na opposition na allocution ya Martin Fayulu il a parlé en tant que président élu to il a parlé en tant qu'un citoyen congolais alobi en tant que député national oyo atikala ko défendre ata eloko moko ta projet moko de loi même ngote na kati assemblée nationale. Est-ce que mon toit bon va voter le sous ma député parce que ndazana ko rater le sous ndeko Zulu nasa ko yebi to tika théâtre oyo balobi nyonso eza théâtre te non batu bazoko kana bango te soko lingo vanda na kwa na yo préparer aux à la député mais na mission ya kozala ka mokonzi ya mboka na minute muntu nano azate puisque na minute opposition nyonso par terre to détiese yango tout ezala opposant mo wazo bank sani Félix azate auto moni pe quand même Félix alobi ya zongisi omoni batu batelemi non batu basi balemba biloko wana congolais asa lemba biloko ya ville morte Fayulu alobi non Fayulu par là au niveau lo ba que le col a eu de pesa comme na pouvoir opposition ekufi et c'est ekufi opposition ekufi papa kozo muntu lo kole yigwe Jean-Pierre Mbemba akatisi tala na degré bawo na tala lo bendi ni ko lekse ba sise opposition koloba ko tout vie mozito atengami ye ko to azade ana nini Fayulu pe ye atengami lisusu siko vie ye bisa opposant za wapi biso koloba di tango to kozala na pouvoir opposition et kozala te mboko ifo to ko makaka pouvoir esili. Oh, mais on est sa dictature. Et sa dictature. On est sa dictature. Et sa dictature, c'est un système otoye nango. Ya koyeba ko détruire koyeba que opposition ba sala kango boyi. Puisque opposition ezala ka so ba moni de mokonzi amboka sala mabe. Mais mokonzi to sana ina na sali mabe ata mokote.
mokonzi toza na ye taluke fula na minute oyo nazoyebiso ezala yo ezala bana na ndako ezala bakoko ezala basoda bato nyonso bamoni kaka toza na mokonzi oyo aza de père et de mère waza kolite mpo na système ya bakongolais base retrouver malgré toza na bato oyo balingaka ke mboka ekende liboso te ezaka na mokonzi ya mboka te mais bato ebele baza wana moto mosusu akoya na intérêt na ye moko ali atonda 10 voitures na kati ya lupango na ye 20 bana misala baotambola makolo esengeli nde toteya bato wana bazwa pe système ya koyeba ke non baza bandeko na biso bakongole tolingana tozala na bomoko mekena tozwa président mosusu oyo aleki président Fachi Beto asate mais quand le président burundais azoloba que on n'a pas l'armée on n'a pas la police bango baza nanu wana ti biso to formé gouvernement formé nanu police na armée ozomona te eza kochola problème ezalaki ya boye papa toza na armée oyo ezali makasi toza na bapolisier na biso baza bien formé mais président burundais boyango mais akokoboye yango te akoboye yango ndenge ni pays mosusu ya koboye bato na biso bango bazomelisa bango pema epa na est kuna surtout dans l'armée te bakoka kotelema te mais le problème c'est dans l'armée ce qu'on parle de ça l'appelle la troupe étrangère problème na biso eza wana te problème na biso eza effectif auto zalaki nango eza muki esengeli ndengo monaki chef de l'état sale appel na bana mboka ke baya ko intégrer na kati armée to koma na effectif ebele puisque banguna kuna bazokota mikolo nyonso baza tellement ebele ndeko azoloba na yo naza ko chite ndeko na yo kindano awa évoquer problème ko azoloba o problème akasai yo dano depuis obotami so koma na kasai dano depuis obotami oyebisanga ke aéroport ya Kasai ezala place tel avant on lobela makambo province moko boui Bipemba ezala oui mais siko ya yebi Bipemba ngo eza couleur nini à part na non dans lobi que kasi na za Denika di Masali zango taniki rouler bateau belé na Kasai oh Kasai s'est vidé mais oyoki te ke za lokuta puisque avant on lobaki bato basi ba vida il faut aller ba na sa tambole na province one na autre tindelo imagine de Zulu oyo monaki bato bazoleka na plateau na yo awa mu pompe sa ta na toilette te eloko te mais o monaki image ça ko circuler na réseaux sociaux talisi bango que kalamindi te bato nyonso zo na États-Unis na France bazo bandokendo tanga na mopompe donc ba nosu ba osonga na bango na ebisio donc Kinshasa to koma mo kalma nazo yebisa yo Kinshasa eza ya mutu te ezala yo za mupaya il faut zonga na bakongo kuna biso nyonso abapaya ndana botama wana kola mais il faut que ndotala ba mais Kinshasa tondi comme pour papa toilette koti et kokota ebele na pemba tolobi na yeke na Kasai bato bazali oui ebele ayeba yango merci merci 23 bozate merci sukana nwana bozate voilà na balancer image pour na kozonga na banana junior bakokela au cravate marque rouge kitoko. Alors par rapport il y a beaucoup mais j'allais placer un mot nga personnellement ça c'est mon point de vue et engagé ngamoko na sepeli nde balongoli ba beaucoup mais na sepeli ndenge rajeunissement ya classe politique et salim ngina mao merci beaucoup mais adjoint kitambo alekaka na canal presse asa idps ouais voilà. Toujours merci yango na monaki je koko mulumba omoni je koko mulumba lobaki ke bakolongwe belé bakozala te belé bateki na mapango na bango po batikana na posa balie bango bon wa vie parce que ba beaucoup mais c'est misusu bakoma ba empereur misusu net na kasafo net na kalam 13 ans le chef coutumier merci machine 13 ans 14 omoni soko ogume na place idée à créer que ça lui souter il faut me passer personnellement je suis content ndenge batia ba jeune hein ndenge ba changer na ba beaucoup mais beaucoup mais obino ba changer boy ba ke élection ya ba beaucoup mais c'est en 2023 toi déjà na calendrier beaucoup na tete bo sala ba 12 ans ba 13 ans ndenge ba monsieur so bouti ko remplacer ba sali élection on va voter les beaucoup maîtres en 2023 tout le monde est déjà na calendrier et sali hein Danou il ne faut pas être distrait, il faut se préparer les calendriers. Alors, à l'occasion, il y a Martin Faïlou Madidi na insécurité na Est, la République démocratique du Congo. Serge Makos. Sauvons la RDC en danger. Peuple congolais de l'intérieur et de la diaspora, vous êtes témoins de l'histoire tragique telle qu'elle se déroule sous vos yeux. Monsieur Kagame s'emploie par tous les moyens à concrétiser son ambition de balkaniser notre pays. En effet, les communiqués signés lors du mini-sommet de Luanda et les propos tenus ce lundi 28 novembre à Nairobi par le président burundais
constituent des preuves de la capitulation de la RDC. Les engagements pris à Luanda permettent aux Rwandais du M23, d'une part, de se replier sur nos villages situés au pied du mont Sabinyo, dans le parc national de Virunga, et d'autre part, aux troupes de l'Ouganda, du Rwanda, du Burundi et du Kenya, de s'installer dans les zones jadis occupées par les M23 sous les labels de force de la communauté d'Afrique de l'Est. Cela veut tout simplement dire que nous allons désormais perdre notre souveraineté sur l'ensemble du territoire de Rutshuru, sur une partie de Nyiragongo et sur une partie de Masisi. C'est inacceptable. Congolaises et Congolais, en marge de la dernière Assemblée générale des Nations Unies, le secrétaire général de cette organisation avait soutenu que le M23 possédait des armements plus perfectionnés que ceux de la MONUSCO et que ces équipements militaires venaient de quelque part et non de la forêt. Nous avons bien compris qu'il ne voulait pas nommer le Rwanda. Entre-temps, le dernier rapport des experts des Nations Unies, qui a clairement désigné le Rwanda comme agresseur, n'est toujours pas soumis à l'examen du Conseil de sécurité. Pourtant, l'agression de la RDC par le Rwanda et l'Ouganda est un problème sérieux que les Nations Unies, l'Union africaine et tous les partenaires de la RDC épris de paix et de justice devraient traiter avec diligence pour arrêter les velléités hégémoniques de M. Kagame et mettre fin aux souffrances énormes qu'endurent les populations congolaises affectées directement par cette guerre injuste. Voilà pourquoi je demande spécialement aux pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies de se rappeler de plus de 10 millions de morts congolais depuis 1993, de 6 millions de déplacés internes, de 27 millions de Congolais qui ont besoin d'une assistance humanitaire et de 5 millions d'enfants de moins de 5 ans qui souffrent de la malnutrition. Votre conscience et votre humanité doivent être interpellées. Quant à nous, Congolais, nous avons le devoir, conformément à l'article 63 de notre Constitution, de défendre l'intégrité territoriale de notre pays et donc de refuser qu'une portion de notre territoire national soit sous contrôle des forces étrangères de la communauté d'Afrique de l'Est. Car aucun centimètre carré de notre territoire ne peut échapper à notre contrôle et notre sécurité ne peut être sous-traitée à quelques milliers de militaires kenyans, burundais et ougandais sous la supervision du renseignement militaire rwandais. Nous devons refuser cette énième humiliation. Le temps de l'autoprise en charge patriotique est donc arrivé. Jeunes de la diaspora, issus des parents congolais, appropriez-vous ces combats de libération de notre pays, organisez des manifestations publiques et saisissez les institutions des pays où vous vivez, notamment le pays de l'Union européenne, la Grande-Bretagne, l'Australie, les États-Unis d'Amérique et le Canada, pour protester vigoureusement contre l'agression de la RDC par les Rwandais et contre le projet de balkanisation de notre pays. Artistes et musiciens de la diaspora, faites connaître au monde entier la souffrance que vos frères, sœurs et parents vivant au pays endurent. Jeunes Congolais, disséminés dans les 26 provinces du pays, dénoncez l'agression de notre pays par les Rwandais au travers de manifestations grandioses sur l'ensemble du territoire national et exigez le départ des éléments du M23 et des troupes de la communauté d'Afrique de l'Est de notre pays. Congolaises et Congolais, dans cet élan, je demande à toutes et à tous de répondre massivement à l'appel de l'Église catholique de marcher dans tous les diocèses de la République ce dimanche 4 décembre 2022 contre la balkanisation de notre pays. Quelles que soient vos convictions religieuses,
Soyez nombreux à cette marche pour montrer à l'ennemi que nous sommes unis et le Congo restera un et indivisible. Congo Ekolo Moko. À vous combattants de nos forces armées, je vous exhorte à défendre avec patriotisme et bravoure l'intégrité de notre pays. Soyez rassurés que toute la nation est derrière vous. Après la prière et la marche du 4 décembre, je demande à tous les Congolais, où qu'ils se trouveront le mardi 20 décembre à midi, de s'agenouiller pour prier pendant 5 minutes afin d'implorer les très hauts de donner la force à nos vaillants soldats de vaincre l'ennemi. Nous devons puiser au plus profond de nous-mêmes la sève de la dignité et la force nécessaire pour affronter l'ennemi et prouver par notre détermination que nous sommes un peuple capable de mener ces combats existentiels pour chasser. Voilà. Junior, Martin Fayulu dit non à la balkanisation. Kagame Azana Posa à Kabola Mboka Nabiso pour Baïba ressources. Et puis il est contre la présence de la force étrangère en République démocratique du Congo. Oui, oui, Tokyo, ils ont Patrick Local à Dubaï. Noko nangai Patrick Local à Losake Fula. Nzoka ni noko azala kana maman Olive na ngai bakate. Noko se retrouver à Dubaï. Vidéo ezali. Noko a se retrouver à Dubaï. Ngana mituli me noko ko à Dubaï ndenge nini. Na mede ba enquête nzoka maman Olive à qui j'ai beaucoup d'estime hein. Je respecte cette dame ex-première dame. Azala monter madame mon père on doit se le dire la vérité. Ami kumbilo ya ba journaliste ba kende na lowana azipenda ko ngai Patrick Lokala amemi ekuna. Donc ngana comprendre de l'autre côté ni noko azalaka. Noko azalaka moi je pense ngana pense que noko azalaka neutre, azalaka objectif dans l'analyse d'ailleurs mais ba penchant ezalaka papa mbate maman Olive azuna ko na na Dubaï. Bon séjour à Dubaï noko mais ngai noko na ona ebi déjà couleur na onenge ezalaka. Ça c'est de de deux, dans nous de foula outi koloba lobby Martin Fayulu azali na ancrage kolekaba tu le kebo mendeko tout ça na planète nini tout ça na mokilo c'était mon frère la politique va bien ce qu'on appelle la force les rapports de force bati à 121 élus 41 députés nationaux 70 députés provinciaux 10 sénateurs est-ce que vous comparez poids la politique non, il y a Martin Fayulu. Il n'a que 2 députés nationaux. C'est tout. Aucun député provincial, aucun sénateur. On peut comparer avec mon. Et puis, il y a postulé qui na présidentielle, pour le baptême en crash. Non, il n'a jamais postulé na présidentielle. C'est Bemba et. Mais Moïse Katumbi n'est pas porté candidature il y a Martin Fayulu. On peut comparer Bati ça plus haut 121 élus et si c'est pas ça combien il n'y a pas match. On compare quand on sous la ville en hôtel de coup. On compare quand vraiment et ça peut-être j'ai beaucoup d'estime mon ami mon client aussi et ça peut-être la réserve tant on joue le bac Makaboya Bati le 121 élus. Ndeko dano alobi susu no azolo ba kin loku nan sauf bonjour bon biso tozolo ba ka lokuta bonjour tout ça mais yopé ne solo ba ka lokuta ya malamu za ka bonjour na bonsoir o tuko ko ça na plateau que non to que non no kanete présentateur l'écoute le monto apporter au correction en 2019 sous tu sais que dit to que na ki kan parce que nazala ki na Égypte azaki na Égypte na nazalo lokuta population à vous de juger. Alors, il a fait ça, 4 réalisations à Fatih. Premièrement, majoration et à solde militaire. À tes amis militaires, mais il y a la volonté politique. Le militaire va combien combien Kabila tika ba combien na ngako tukota komba Joseph Kabila te grand frère pema na kimia na kinga katibot. Yami balé. Tu sais que les Chilombo a élu son indépendance économique, le budget comme 14 milliards. Depuis le Congo a existé. 0,6.
Depuis que ce pays a existé, on a 14 milliards. C'est ça ce qu'on appelle l'indépendance économique. Et Zali va avancer très significative sous Tshisekedi Tshilombo. Budget, il y a FARDC pour la guerre. Pour la première fois, donc on a 1,5 milliard, c'est tout ce que Tshisekedi Tshilombo. Et puis au-dessus de la gratuité de l'enseignement. Ce n'est qu'une disposition constitutionnelle. Je crois l'article 43, il y a un peu de conzi. Ce qui est inventé, à côté, il y a un peu de faire appliquer yango. Attends, il y a le bien 4%. On a 4 sur 10, on a 9 sur 10. Il y a une réussite totale. La salle, il y a 20 élèves, comme il y a 200, comme il y a 150. Nous devons féliciter le gouvernement de la République. Et Zali va avancer au chef de l'État, et Zali Légion, la Banzela, partout là-bas, mon frère. Nous devons féliciter le chef de l'État. Il y a la volonté. Ndeko Zulu, je serai un peu koyoka question na yo. C'est déjà entendu au Kulutu Martin Fayulu la Koloba Awa. Moi je comprends que via Zoaka Stilo na yeso chef de l'État so aloba anotaka ba point essentiel. Na écran sur Fatia Zoloba anotaka. Fatia lobi a commis. Fatia lobi a commis. Il faut accélérer les gamins un mois population parce que la wabo sana il est pas commis. C'est ce qu'il avait fait. Et ça lui monitoring à ça la pas chef de l'État. Nyonso alobi wana Fatia si aloba yango. Nyonso alobi oyo Kulutu Martin Fayulu Madidi oyo ba vanda na Faden House na boulevard ba ben Tchatch. La personne même na référence en diagonale na Pullman. Nyonso alobi c'est déjà entendu chef de l'État si aloba yango. Asa la copier coller à Tata Mokonzamboka alors on te comprendre pas bien. Ceux qui Tata Mokonzamboka lobby, il y a noté en gros, à 1 mois, 2 mois les cas. Ayatsa nango loko la eza la mode une actualité. Or c'est déjà entendu. Alobi loko asikate. Et donc nous voulons la paix. Nous tous que na ba élection, président Yasseni a publié le calendrier samedi passé à Wa. Et je crois que quant à nous les acteurs politiques, tous se préparer sérieusement pour la élection, que tous à la distrait na malobao, Martin Fayulu alobaki alobi eloko asikate a innové nyonso alobi Tata Mokonzamboka asi aloba yango. Merci. Allocution Martin Fayulu, c'est déjà entendu. Dixit Junior Bakokela Danou Kefula. Merci Ndeko Zulu na zako yebisa déjà Pepito Kilala na Bourgmestre adjoint na bati biso na Kitambo nangi papi nginama ko débattre na ngatu sala ga pe ba débat ba ki Kitambo tana ponga kolona. Ceux qui va mettre ba romona biso na nzela na bango. Vraiment Kitambo ba ya usala musala. Batika nana ba vanti bazane tu aucho bima na te. Na ba gate so za moi sito mobile pa ibana gate. Alors batsala vraiment Kitambo tolingi kolone si la Kitambo ezaka na makambo wana te. Ceux qui te si tunga vraiment ba romona ngana nzela na bango. Ndeko zu nazo batena ba depa nani. Na ba depa machine bela ba depa mettre junior po. Bandeko yo mais la CPLA on des liga. Vous avez oublié. D'ailleurs, il m'a oublié dans le bizarre lapsus. Ce qui n'a pas été quand en 2019, élimination la bango, et bandé pas de continuer le moté bandé pas Kabila. Et bandé pas Kabila, il y a un coup de la photo de Nekan. To banda éliminatoire na yete de kozoli makaba football. Coupe du monde ndito kenda tena zongeli osiko. Penal ba coupe du monde. Pona kan eza yete. Kan na yete longwe longawa na éliminatoire kuno. To longwe ipande ko chilombo eza yete. Na kosa kate bino nde boko mesana. Ndeko junior alobi bati luko boza ko comparer yena na Fayulu. Non, mete junior bakokela. Jamais mona mubala mwinda abota mwana pembe. So mono za mwindu moi sino ko mona pembe du teke mwana wala azamo anoti moi sina bota akende libanda comment Fayulu ye azana crash mais bati abimi député te bazima député bele bati ye moko mtana crash bati ba vote non député pour bati baki candidat député national ba vota été mais azima député bele azonde muta pembe muta mwindu aboti mona pembe. Au moins, les députés, il y a nécessaire pour solo. Moi, j'ai réfléchi avec ma tête. Parce que ceux qui n'ont pas la poids politique, la charité de l'Union commence par. Tu vas pas voter. Après, tu vas pas. Et les critiques que tu vas battre, tu vas
Ils ont ABD, on peut créer le ACP, AVC, la maladie, tout, pour pas s'appeler comme un parti politique. N'est pas sali. Bati, qu'on compare, il n'a pas eu le. Qu'on compare même pas. Abakisi n'a qu'un coup de pan de Goranga le bique. A mon idée, Faïlou n'a vu la bandelle qu'on va dans le Baomingi. A mon idée, continue à m'attaquer maman Martina Seni. Adu Faïlou, Adu Mbemba, Adu Moïse. Adu Kamel, on y a sur la campagne. Le cas du peuple est à cause de la paix. Ne continue à battre la besoin d'un autre bâtiment. Ne continue à battre la besoin d'un autre. Ne continue à battre la besoin d'une vide. Battre la côté une vide. Et les trois selon ne continue à battre la besoin. Ne continue à battre la besoin quand même président. Battre la bande de douter. Habitude ça mon papa qui s'est dit na combo. Comme on a aidé à papa na aidé bagi s'est battu. Mais si quoi yo, je recommande on est ça dit. Ne continue à être t-shirt à la terre bani na bobeta. Bobeta babi bien to comme ça biscuit ça c'est le. Et tu tiens la télé, tu dis ah biscuit ça il y a combat kalasida. Ne continue à monter ton juger ton canisa qui n'a intention que comme papa d'ailleurs ça malam tu tiens la télé frère frère il y a une photo bimisi en 2023 de Gonanga il y a dans pour ma basuke vous continuez. Le président de la République s'appelle Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Ndeko Zulu, est-ce que c'est dans le bin de Tshilombo dans cette faction? Elle va nous demander combien Kabila. Ah, dans la Taola. Ndeko Zulu, elle va demander combien Kabila zali koba. Kabila zali makilate. Kabila n'était pas président. Oh non, quand même. Il y a un moment que ça tombe parce que Bison le l'autre, Magamoto pour être de soutenir un lilo. C'est la bengi Ndeko Tshilombo za chrétien. Bison va chrétien to benga Bandeko. Ce n'est pas ça de pas où l'autre ou là. Continue. C'est pour te dire, n'a pas solo bosser mon déco. Et ça les problèmes que y a que oh candidat pour ndeko bino mbalo biso ne to ngabo beta bali bolembi na bino na 5 minutes. Ya ngwane mais comme moi to bi sabino ezate ponini dia to zana no ma changement c'est salimi. Match ça va donner des changements. Si il faut match si d'accord mais match ça ko ya beaucoup bana te pénaliste vous à la terre. C'est ça le grand problème na bino. À quel sous sabine ndeko danu que fula za journaliste te. Ndeko na bandeli koloba. Je ne suis pas venu ici en tant que journaliste. Journaliste d'Agan de Kozo. Na en tant que Danou, un Congolais qui peut donner son opinion. Et bon, qui ça, c'est moi qui tire à Sisaka. Ah, journaliste. Ce qui y a, tu t'es n'agan, ndeko tu le moi, journaliste. Ndeko n'a pas bon messana. Ngai bon comme messana. Peu mon colonne ndeko tu le moi, ça, madame. Ce qui n'a pas beaucoup, c'est Koloba. Président, c'est ça qui a gossé la ligne. Oh, mais non, alors, il y a un journaliste. Et il y a ça là, à Zagaran. Journaliste. Israël a un journaliste. Quand il vous parle de journaliste, d'abord sur le peu possible. Bon, mais ça n'a. Jenny, oh, vous checkez la journaliste. Jenny, quand la journaliste, c'est mon efface. Ah, moi, il y a comme ça, fatigue. Parce que la critique le régime, oh, ils ont ma belle, ma bonne année à Bissengo. Dès la journaliste, c'est le bango. Bah, comme ça. Alors, qui soit Faïlou, c'est déjà. Yo, quand nous, de construire, bah, le bébé, bah, mi balé. Faut rencontrer, bah, petit à petit. Mais tante. Alors, bien sûr, ça le dit que Faïlou a dit, député, il fallait rassembler à l'Oba. Mais il a l'année moderne, il a dit en 2011 à ce genre. Proportion il a fait ça. Proportion il a fait ça, il a fait ça en 2011. Mais Zakari Bababasso, justice Zakari Alba, on a été Zakari Bolukai. Zakari Alba. Il a salué à l'Assemblée. Alors, bien sûr, ça va le dire que ce qu'on soutient, on dit que qu'on a bino. Si vous avez dit président va communicateur et non sacré, net tu mets bien mon président. N'a pas bien emballé. Bon salaire est grave. Bon fouine de Kotilombo. Tel est l'embalobi. Balobi ce qu'on soutient de Kotilombo, ce qu'on soutient, faire des soutenir de Kotilombo. Des logiques. La zone la première logique. Ce qui l'a soutenu, faire des soutenir de Kotilombo. De Kotilombo, ce qu'on soutient qui fait des a soutenu qui Kabila. Ce qui ne continue à soutenir qui fait des ne continue à soutenir Congo. C'est mon continue à dire qu'il y a Congo depuis là. So et puis il y a soutenir faire des c'était à l'époque à Kabila c'est pour soutenir Congo. So le but à soutenir qui Basoda c'est pour dire à soutenir Kabila. La logique mi bali na kanyo. C'est pour dire que beaucoup funda. On a que bino na belema. Position na belema te besoin de fan. Alors bi ken ndeko danu, OK na kasa ite. Oh, ndeko. Est-ce que nous une question? Na changement au salemi batu balongo kasa ibayao. Quand des batu baboti boti na kasa ibele, côté mtu batu baboti ke. Pour foyer bisangai, il faut rencontrer ngolo bikete, tomati na boye. Bon mati na nini? Soki. L'élection 2006. Kasa idani na nombre d'angolé belete. Abiko 2011. Est-ce qu'on a 2018? Mbalaboto comme na 2021 mata. Yebisangai. Comme mata yango balobaka nga depuis na bota me para nga na mai ndombe. Na bota skala mona na masasite. Mindu kite bato e bola pera kuna te to kufra mingi te. Mais biso mata karate. Ne quoi te mais bino kuna ba transhumance bino.
ezaka bino kuna bato bazo ya boy bato na ba yake zaki lokuta bozongi bango soki bozongi bango na misala bokere république Kasai chanju ka Kasai tilejelu Kasai abituna biso no nini ndeko kilo masali ya mabe ndeko kilo masali ya mabe belé tribalisme amatiti yango tozana combien de tribus yebisanga une nomination nyose ko sala mafo espace Kasai hata pana bilo moboti lelo na comprendre que IDPS dans la partie nationale tenga na ibi que IDPS dans parti moko ya ba Kasaye tala ba nomination na bango tala tuka la partie de bango j'encourage quand même votre CG par rapport à l'économie magène parce qu'il faut pas bien massa na ngabundi trop pas bien dans la deuxième saison il mérite oui ba omi balé ba ko mérite parce que bunda trop mais ba ozo maka ba ozo kama tate ba ben de bata na suka là comment je l'ai dit alors Kadiocha oui non allocution à Faïlou Junior à l'objet non pas le temps Danou que foula na ko jamais que Junior à 30 secondes na ko na 30 secondes oju ba nomination na bango nyonso batibambe ba Flori ba jeune nyonso IDPS kaka bakana bati tete ba pigme na ba sengele na ba sakata na ba nkundu ba zakala IDPS na ba ngala ba zakate non ne ko ju na zo tsele ko bino bo memeli biso tale ko bino memeli biso chantele ko pamba banti valer na ba détournement biloko tale ko bino memeli biso boy ko yiba biso biloko to mona raté ram na biso ba crédit na biso pia ko kinda biloko mo biso bokangi biso la famille c'est déjà entendu 30 secondes on a arrêté oui Junior le c'est déjà entendu en 30 mais Junior ayoki famille makanga matoi yango ayo tsaki maya ya yena ya famille ba omba ba tse ba bi ba yokate yango ba yokate makanga famille la lobi nini Congo ezali ko kende tolongo la ba divergence na biso même ngai je la c'est la régime na bino to pesa régime abisengo na bisengo mais na ko soutenir FADC to landa basango na nzela to tambola biso nyonso pona kolonga bitumba na biso ezali te ko tozo ntangwa le pandi ko tilo mote tozo ntangwa pa batu nyonso batu nyonso ne bazali parce que soki Fayulu soki mutalbi le lor bikeno tenga na limina ngate mais mutali boso ko les amis exemple ya ko soutenir FADC ezali ndeko tilo maza ko respecter article 53 constitution te azako kabola bozu ya Congo mabe ndeko tilo il faut bongisa salaire basoda il faut ozana na bona lina kitoko mais obimi lisusu mais ndeko tilo faut na bisane ndeko ba mama Fayu ndeko il faut na bisane Fayu la sala ki personnel il faut la banana ko takena ndeko tilo il faut na impulsion bakisa salaire basoda basoda Kenya ba ozo 1500 o ba ipo ba bunda te na zone tapo soko pesi soda congolais ta salaire $1000 au tiers moyen armée talent de cozinner azo kumsa Faïla le basa contre la force étrangère république mais ce n'est que normal même ngai na za contre ne cozinner ko zulu avant ko benga basoda Kenya ba ya parce que Kenya ba bunda bitumba to tsata na fa kabila sika biso 8 to le ka Kenya de ko tino maya bomila ma to komi 11 mais to le ka Kenya chiko to le ki batwana muto le kina makasi mozo benga pa ya contre na bitumba posani c'est merci ya on a le que ndeko tino modali ngaka biloko za kati na Kongo malinga Kongo peu ya tala mati na ndako na ye asokola na dushi boy biso tota mati na babara coupe du monde kouri zake tozonga kandi kabila mati na tena na ba terrasse ya sokola na dushi likolo biso toto kamai na ba député o ba sa ba transmise ba sa biso ba forage c'est pour te dire comment on t'a linga Congo merci c'est pour te dire que merci Dano allô merci machine ma politique merci machine ma politique Faïlo est contre la présence à force étrangère à Outuko Bango na malobana ya Outo sala devant la nation ndeko Zulu eza passe pe mawa Faïlo toko kolandela pe histoire toko komate ke Faïlo alobaka pe loko malonga Faïlo atikala loba loko malonga te ona ko retenir te depuis Faïlo tozara na kati ya pouvoir soko ko tangela ngata ba mo misatu ba mo clé oyo soyo ka Faïlo pe aloba etikali na mito abatu ke Faïlo aloba boy mo clé misatu ezati alobi non à la balkanisation kaga mazo préparer balkanisation mboka na biso ekotika la pe kozala te ndeko Zulu soki lelo mokonzi mboka olala pongite aza kobunda butu moi et otalaki na l'air ya réunion na vidéo conférence oyokaki maloba mokonzi mboka atuni batu wana yebisi bango ke to sali combien de tables rondes to sali combien ya ba réunion et ba conférence nationale et ba table ronde a outi ko rappeler bango ke altalisa bango ke baza sincère te soki mokonzi mboka lelo zomona lelo nyonso eza ko salema aza ko bunda ete mboka na biso ezala na kimia makambo ebandeli na fachite to kuti yango mais lokola za mokonzi mboka ya ko
combien ba ko sécuriser mboka esengeli alité na yango po eteke apesa congolais nyonso kimia failo ana eloko malonga akoko yebisa bisote ndeko nani dano azana difficulté belé na koloba na ye soko tuni bato baza banda kwa bato na télévision libanda na vestiaire otuni bango ga lobine no oyo balobi toyoki makambo lobite oyo kati ndeko Zulu lelo balobi fachi aye depuis aye apesi bato maite mais nini oyo côté ya lemba yembo oba ochiko inogireza musala nini omoni biloko azolo boy ameka ko tambola kama ko lakota na kanko kolo aba Felix asali loto o so na movimba ba soda oyo azolo bela kota na kanko kolo a omona quand même ndenge baza ko sala école ya malamu ya bana ba soda hôpitaux koloba kutute na kancha chao lelo soda komina valeur ya azolo baki azokipe ba soda te. Mais il fallait alors que depuis à côté on a bakissé la bangwata 100 francs. Mais attends bakissi 10 000, attends bakissi 20 000, attends bakissi 30 000. Vaut mieux attendre 5 000. Baza combien? Faut combien? Mais les lois yozota la musala oyo ndeko na biso ministre Liaou azako sala. Azako démontrer que mongo ebele ezako kende na poche ya bato. Bango balingi jour moko bato nganda ndako esila. Ils ont mauvaise foi. Mon toi N, ami bengiye moko a kutunga sila bosana kombongo. Danu N. So tali kombo danu tali elongi bo N. Yango na zako yebiso ndeko Zulu ke Félix aye po na avantage na yeye mon côté. Net ndeko Zulu ba po biloko ane kotikala na mitwa bato linga kozongela ba biloko akala te. To linga kotikala na sujet otoyeli. Azolo bake mokonzi ya mboka aye na tribalisme. Mendeko Zulu, directeur ya cabinet ya chef de l'État. Gilenyembo. Azana. Ayebite. Azana ba information te. Azana ozana ngote tikato pesa yo. Premier ministre Sama Lokonde. O lelo azako sala fierté. O lelo premier ministre aleki tous les premiers ministres à part Lumumba. Aleki bango. Aleki na papa Kisekedi. Zala na kimia. Yo zoto na ngozo journaliste. Azako ya. Na azako ya. Yo za journaliste okomi ndeko Zulu. Andeori ya Lumumba alitaka pona Congo oyo. Lelo tokomi na valeur. Lelo tokomi na indépendant à cause ya Lumumba ya jeune. Ministre mususu ya jeune. O aye ko sala ko remarquer que non ba ko sala musala. C'est ça Malokonde. Na ba père na ba vieux tozui papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba bataka bango wana misato nani mususu ndeko Zulu azolo bandenga azolo bawana oyo ba uchi ko longola za chargé ya sécurité interne chef de l'état Didier Patopali muto kisangani ye alingalo bani toyebisa ye banani na assemblée nationale a tozana nani yazande ko na yete boyaka na babilo mususu pona ko chabatu na motu eza bien te botika biloko wana ba débat wana tozalaka nango lisusu te ndeko Zulu alobi na bino bo se préparer pona ba élection tout se préparer boko beta mamakasi ya vande awa zozo moi $20 na ye moi $30 zo préparer batu na ye bino batu boyaka bo yebi ndeka boyaka wana na lukutana bino wana bo vandit après na sima to mettre bito za na tango état de droit. Pour avant, ce que les gens ont na ba base wapi. Ba sorti na wezalaki combien? Otomono 500 ta 100 personnes, 200 personnes. Que obimi kaka boy. To mona to na 50 personnes te 25 ba na quartier. Awa to konji mangote na sofacha. Yango no zo mona za koloba ete Félix aye pour na tribalisme te. Fayulu le loyo, ce qui a lobi que non, azali contre na ba force régionale oya ba étranger na kati ya mboka na biso. Ok, baza déjà out. Yozo proposé nini. Ozo proposé nini. Toza na problème ya ko proposer. Oza na problème au proposer. Puisque aza mokonzi ya mboka te aza président ya SID, aza congolais lokola ba congolais nyonso. Problème na ye, problème pe ba congolais mususu boy qui vont contrôler Bunagana na Ruchuru. Mais le problème M23 ko kende banani ba contrôler ngo. Bon, kaka biso ba congolais, puisque eska étranger azali biso nyonso tozali, ndeko zamba la liboso te to benga ba armée étrangère, tozalaki na base armée ya Zimbabwe bazalaki na mboko oyo.
tout ça na bango ti et si la mission na bango et si la bazonga et en plus de ça ils a pas mbaté to dans l'armée étrangère baza ao mais bana na biso e belende ko Zulu ngai na utika na ngana moni degré ya bana e belé bazo toka bango plus de 10 camions bazo kota na armée bazo kende bazo ya boye na nini na kitona basenga ba mbongo mbongo nini baza ko senga bino boyaka kana na lukuta ndeko tala oyebi tangu tovanda na télévision hein komi zuate lokola muntu amayelo landi muntu aza ko landa na poste te esu biloko mususu ozolo bwana soda mususu aza na kati ya na bureau na de garde a landa yo ndengo za ko loba wana bi n'importe quoi azo silikati amona iba vidéo parce qu'amimoni quand même a commencé salaire na ye ya bien. Basi à bas militaire, bas veuve, eux, bas qui négligé, bas soit 30 000 francs, les lots comme soit 235 000 francs. Mais je me dis que mon toit est en Gozola dans nous les lots, à ça qu'on ignorait le combat à Félix. Soda Mati. Ah, Ndekonangai. Merci. Tout ça dans la moitié de malam. Ndekozulu na ça qu'on y bisayoke. Fayulu ana ye na eloko alobakite. Aza na ye kaka biloko nyonso akolobeza théâtre to Holanda kango lisute Congolais pe ayebite ka lobite ngape na za kutu informer te na monika ka biloko yango ka siko ile bochi yango OK non Fayulu alobi mais eloko aza koloba ya malonga ezate vaut mieux attaquer Mbemba loba to ke Mbemba lobi quand même eloko wa muzito quand même muzito ndazala ko pese ba idée mususu depuis muzito akei o mona ke Fayulu atikali na mopepe ndale naza ko yebiso gende ko Zulu to pesa confiance na armée na biso to pesa toujours confiance na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mboka ta eloko moko ataki tendi moko ekotika la kokendete mais les chefs de l'État na discours na lobaki parlons le même langage tout ça ba divergence politique na biso à côté mobilisons mais Fayulu akoti na masoloana mais lelo bozo boya makamu Fayulu ndeko Zulu tozana yo na plateau zela eloko Fayulu ozo mona zolo bakeo na bengi bato na o mona eloko ko yakoloka papa webi combien bato na bazo bongisa ba marcha bazo bongo mituka bato mutuka ndeko na ona ni petite na yo petite sœur na yo tachana bato ko bomangwa batike makolo ozo mona ke bato tango bazo bongisa ba marcha ba biloko mso bazo kenda ko penser biloko bato bazo kenda ko sala ba n'importe quoi ezani ndeko naza ko yebisa yo ke toza même langage na bato balingi Congo mais Fayulu alobela ngona elongi na kati ezate merci alors tout na bato IDPS tangu IDPS na ba parti mususu babuka ka ba miri ya Monisco pona ko bengana banguna c'est que ba soutenaki Kabila po Kabila azalaki commandant suprême à l'époque alors mutu oyo bateli biso lokola Bukumese Ntsele azali compétent parce que ateka mapangu awa lokola na film awa komi na tête ya commune eza passe Bukumese Ntsele ateka mapangu nani wana mutakomi okomona mutakomi message okomona dudu Bukumese na watu ebikomboze abi mutu boteli biso ya Bukumese Ntsele aza incompétent parce que ateka mapangu avant kota koma Bukumese lokola akomi Bukumese Yebisa ba invité que armée mosala na yango ko défendre le pays quel que soit le président à cause pouvoir bolo bela biso bana ngalé matozali na esengote ndenge batiki Dieu merci comme Bukumese Dieu merci de peste bon maïso fala pesa kombo na yabi bana esengote ndenge Dieu merci tikali ko Bukumese Dieu merci à kosala mosala tunana nu badio fana ngalé matin tunana nu batu ya pouvoir wana junior na machine ko soutenir ba FARDC lingi ko la kisake okomi mutu ya pouvoir lokola basango baza na marche le 4 décembre bakobi batu ya Fachi Christ mtakomi yebisa machine ma politique alobi ke IDPS na pouvoir pas d'opposition kasi pona nini babundisa ki Mobutu na Kabila père na Joseph Kabila Kabange soki lelo ba FARDC avec aide ya ba allié ba gagner bitumba ba M23 ba kei armée kenyane ba kosenga biso nini en retour parfait Kabila mutu asala bahati kasi lelo Junior aboyi kotanga kombo na ye lobi pe akoboya kotanga kombo ya Fachi Beton Junior oyoki Fayulu asili lelo azo kokali susu te kobenga batu na marche azo diembela sima ya basango Nadine Mutakomi merci tozali na esengo pona ndeko na biso molobeli na biso Junior bakokela notre défenseur merci papa Alphonse Mutakomi entre temps joyeux anniversaire na Serge Malebe na Londres Serge Malebe na Londres joyeux anniversaire puis joyeux anniversaire na Joël Pembele coup de gaz Joël Pembele comme na mbula boni obotama le 40e peu comme na mbula boni kaka ba joyeux anniversaire tu baba achi na binote hein 35 ans voilà Joël Pembele joyeux anniversaire 35 ans d'âge
Merci, hein, Joël Pembele. Faut pas ça rabi so ba nabino. Et ça dit qu'à joyeux anniversaire, mais nazo il faut que vous en a 35 ans. Pour banane, il te reste 5 ans pour qu'on en a 40 ans. Joël Pembele. Merci. Toi aussi c'est biso parce que to banda qui n'a retard, mais Laurent Fabrice est assez ailleurs parce que tout le monde est venu. Presque la majorité est venue en retard. Laurent Fabrice va te en retard parce que il y avait un embouteillage au niveau à parler du peuple. On a commencé vraiment en retard. Toutes nos excuses. 5 secondes parce qu'il faut n'attendre antenne pas à Laurent Fabrice. Ndeko Zulu, je m'inscris en faux. Naba ndeko ba congolais bazolinga ba décourager. Bandeko ba pona RDC comme seconde patrie na bango. Là je Nazako pointer de quoi Bédachour. Ou Nazako aider ba congolais. Faciliter moi, s'il te plaît. Faciliter moi, s'il te plaît, de Kozulu. Et ça, écoutez, moi je suis né, grandi au village. N'avez pas réalité à village. Tout le monde est pour ça qui m'en a démbélé la moutoukate. Mais un bienfaiteur, quelqu'un de bonne foi, faciliter moi à Kinshasa, peut-être à mon kondiamboka, ou à Zalina esprit, à écoute, mon thème à vos parents, à Yambi mon et comme il va critiquer pas les réseaux sociaux, qu'on finit à Bédachour. Il ne me connaît pas, mais je le défends cette fois-ci parce qu'il s'en est de trop. De quoi Bédachour, là, pour investir dans le Bokanabiso, à poni RDC comme seconde patrie, tout soutenir hier. Merci. Tout tika kotsala diaboana, moi je soutiens Bédachour, l'action où il y a sali qui n'est pas au village, n'a pas parole naïe. Tata Mokondiambo kana distingué première dame bayamba. Mais moi nango a diembela ki na mutuka. Ndeko Zulu. Ndeko Zulu soutenons les valeurs. Ngai il faut soutenir ma valeur. Ngai tata Mokonzi ko na ntaka chrétien. Acte sali ya koyamba famille wana bravo. Mais tata Mokonzi ko le fa longola ba communicateur nyonso na présidence. Ça les communiquer ma communication l'équipe ma B1. Tata Mokonzi ko li fallait ndakende ponanga. Fala kende na kelasi atana mon pompa. Place au mwana awofanda na kelasi. Ba izalité mais moi na pas na brique tata Mokonzi ko na pas na mwana wana pas l'exabana msusu malgré que conditions za mabe mais na classe ya ufele tande bana baya kutanga mais koyamba mwana wana ko ajembe na mutuka kolekisa batu ke chance leko pamba mutu pas ko ça n'importe quoi oyambi otomboli akoki koyamba bango apesi bango akoki pesi merci na TVT ene kaneti batu ba mona ngote parce que communication et sali mabe mais communication soki akendaki na place oyo ke bana ba kotanga tana ba brique afandi na bango et ko pesa bana musu courage ke na ya kotanga tana merci Danou Kefula c'est toi mais ko sala comité à mona wana non moi je suis pas pour merci et ça banti valeur 2 secondes hein moi demele na mutu ka quand même te wana na kokota te ezali famille na ebaza ko sepela na minute soko ko ebisa bango ke fachi aza muntu mabe bakoko bambo atama ya moto famille bota wana mobimba na minute oui bazui quand même bazwa vie papa muntu asambela kanzambe pambolanga ya yeba ka mugolo akopambwa mate ezape mugolo ba wa koyamba yo pe pa muntu mugolo musuza pecho muntu ka monene wana bato bakolo bate pe bato mugolo ba mono zo changer pe bakara Ndeko Zulu azozwa wapi azozwa place mais lelo za ko beta na makolozo matamoto Zulu almi beka journaliste mais tala zo matamoto mais tangu bibabore comme kokota bakomi ko salelo makopa ndena za ko loba ete longonya mingi na muntu akosala musala mikolo yo musala makasi Jekoko Mulumba akosala musala Jekoko Mulumba na édition sans concurrent l'homme du terrain toi la poids lourd comme na solo kitoko ya ba flair kitoko na ebiso kulune siri na nzela poids lourd na édition ba mire en mwinde ku ya pembe na za ko ebiso garage babi solo monsieur Silitika ya comprendre tikanga ko ndeko Jekoko te na lobby poids lourd komi elengi asika mwana mboka Jekoko Mulumba akosala musala kitoko nde na akoloba ete azwa ndeko Danou Kefula lokola azolinga bando sala nettoyage na garage kuna abando kende pe kuna merci beaucoup merci encore une fois merci à l'équipe technique merci toutes nos excuses en tout cas Laurent Fabrice Olimbisa on a commencé vraiment en retard toutes nos excuses merci amis téléspectateurs ne zappez pas Bolanda rediffusion on a 21h30 P na 0h30 voilà vous avez 2 rediffusions merci on se balande biso merci na Serge Makoso Rodi Louadio Freddy Takidi merci Nagi pour tous les gars maestro tokutani lobby mercredi pour na 4e numéro ya semaine atikibino na maboko ya Laurent Fabrice Batsomi pour na kin matin